Tokotala Mama na papa Michel Mayabou émission ya kitoko culturel, politique, religieuse et mama na papa ensemble la esika baza bakufa po tomusunga na koza na kimeso bakufi ba ex mabe o ndeti ya salaki na place muso akei asala yango te. Non, pour na ex ex femme na ngai na souhaitera nzambe apesi mobali ya bien o alekinga pour nazala tranquille parce que ceux qui azo continuer kozala na mobali o ayi azo sentir que ngana leki j'aurai toujours des problèmes. Ba ex ba ali bateau zalaki na bango. En tout cas, il faut qu'on ça toujours ba bonne chose pour na bango. Parce que bon passer ba moment moko est bien ensemble na bango malgré tout ba te pesa mate ba kenda donc ba zalaki ba partenaire na yo malgré tout ba kenda mais faut raisonner toujours nzamba pambola bango banzira na bango za pour na place ba kenda. Je ne pense à rien du tout. Je m'intéresse même pas sur quelqu'un. Ce que ben ex là c'est quelqu'un. Soit linga que ben bozala. C'est pas ça. C'est que l'on ne repense pour na ex là. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. Bonjour, bonsoir, ça n'est pas à l'heure que vous allez nous suivre en direct. Il y a Congo Gold Télévision, Congo Gold TV. Merci mingi na baboni na biso ya Congo Gold Télévision pour notre confiance na bino o bozo continuer toujours copier sa biso. Merci pe na ba o nyonso balinga rameta immortel mingi na balandinya su ya émission tout sauf rien et comme makananga moko meta immortel vraiment na pesino merci pour la fidélité na bino babi na cadre toujours ya koluka lukande za la raka biso na Congo Gold to betara toujours tout pour na koluka moyen nini ya ko sepelisa bino baboni na biso ya Congo Gold ndetoye awa lelo tozo luka donc to kiti sur le terrain toujours poser ba question na biso pas ba quinoa babi émission o ezalaka face au quinoa émission to benga ngo mingi face au quinoa ne tozo solana ba quinoa tozo tuna bango mbala sima boyoka iba sujet o to bibisaki mais pendant le lot tozo tuna bango eloko nini bazali ko penser pour na ba ex na bango ba ex quoi ba ex femme Niavi que vous avez accosté là vraiment babi restez toujours branchés sur Congo Gold Télévision ya boina nous allons vraiment à suivre. Bonjour. Oui, bonjour. Tu connais pas combo nani? Richard. Richard nani? Kombamboka. Richard Mokoko. OK, merci beaucoup papa Richard. Papa Richard motuna na biso za boy. Nini oyo kanisaka pona ex na yo. La ex-femme. Bon, pour la ex-femme, ngai na souhaitera nzambe apesi mobali ya bien o alekinga. Pour nazala tranquille. Parce que ceux qui azo continuer kozala na mobali o ayi azo sentir que ngana leki j'aurai toujours des problèmes. Mais ce cas où quand c'est non mobile na kabana aleki o nazana e au monte que abana ko recourir car pas mobile oyo azalaka na e et pendant ce temps mobile yango ça comment na bangagement mususu mieux faut azo mobile o alekinga na nyonso pour ngaza tranquille c'est ça. Merci mingi vraiment les équipes papa Richard Mokoko alobi eteye a résoyer alingaka ex nae azo mobile oyo alekie pour que azana kimia d'après pour ceux qui ont mobile ou aleki te o ye aleki mobile wana aroza toujours na ba problème pour mobile wana moi sona arolinga toujours à courir simana ye entre temps ye aza déjà na mususu na maboka mususu vraiment merci beaucoup papa. Merci.
Bonjour papa. Kombo nani? Fred. Fred. Merci. Motuna na biso ezaboye. O raison na kanini pona ba ex na yo. Ce qui ba ex nanga. Neti ko na ba souvenir ba ex. Ensemble la esika baza ba kufa poto musunga na koza na kimia so ba kufa. Nini? Pour raisonner bon comme ati na niveau ya ko penser ya ko lukela bango liwa ya ko lukela bango kufa basala onini ya mabe. Mais so ko komi na niveau ba union surtout il y a plus sortir pas c'est neti ngaso no li ko na mi pesi c'est-à-dire kufa pour na. Ok, merci mingi. Conseil pour que vous la bande ko bazolanda o bango pe makamba boye komela ba. Bon, conseil nanga na kozala vraiment en délire. Bao bazana na ba relation amoureuse wana. Amour et marchera na mbongo te. L'amour aussi c'est le vrai cœur et le vrai considération. Mais ba yeba ko battre la bao bazana bango po ba perdre bango te ba koma lokwa ngate ponga na za vraiment déçu. C'est un peu ça. Merci Mingi, merci beaucoup. Merci Naba Onyo Sozo Landa Biso vraiment. Toujours continuer toujours on a ba interview na biso par rapport à bande ko na biso basi bande ko mibali ba pensa kanini pona ba ex na bango. Yangwani za sujet du jour ya lelo. Vraiment toujours ko ba toujours na ba interview na biso. C'est parti. OK, merci Mingi toujours ko ba toujours na ba interview na biso. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa, comment on a ni? Comme on a Ange de Sungu, conducteur à Transco. Ok, merci mingi papa. Papa, mon tour na biso été au raison na kanini pona ba ex na yo. Ouh là là, ok, c'est mon grave, ba ex. En tout cas, ba ex ba ali bateau zalaki na bango. En tout cas, il faut qu'on ça toujours ba bonne chose pour na bango. Parce que bon passer ba moment moko est bien ensemble na bango, malgré tout ba te pesa mate ba kenda. Donc il va zalaki ba partenaire na yo, malgré tout ba kenda mais faut raisonner toujours nzamba pambola bango banzira na bango za pour na place ba kenda. Ok, merci mingi. Est-ce que ba ex na yo za kana bango zo pour entretenir toujours ba relation malam na bango? Si. Ça fait 2 jours. Notre benga ex na moto zala ne kala vraiment. Malgré tout elona isala ka bien pour garder numéro nga pe na garder numéro na e mais de vite mon na ate na zo ka bien na benga na ba soki. Na ben pe bien ya na zali to so en tout cas to so la kitoko. To so la bien to garder ba bonne relation. Mais lo monde yaka. Ko linga te o kamwana muninga na nenga mabe. So ko kamwana nenga mabe ne osala ka ba séparation qui non akei o akeme to kabona na nenga bien poto ba on ne sait jamais. Peut-être lobi kuna to ko kuta su na kwa moko boye ngana ko aider yo pe ko aider ngai. Hein? Ba ex ba zape batu. Même na part na yepa ke yepa ko banda ko passer na yo poso ko kabona ina bien yepa banda passer ke no te ndeko wana pe asunga ngai. Hein? Zabongo. Ok, merci mingi. Merci mingi toujours continuer toujours na ba interview na biso tout le monde pe papa na biso yo. Aza awa bonjour papa. Bonjour. Kombo nani? Chiki. Lokenyo. Chiki Lokenyo. Ok, merci papa Chiki. Papa Chiki, mon tour na biso été. O pensa kanini po na ba ex na yo. C'est drôle comme question. Hein? Je ne pense à rien du tout. Je ne m'intéresse même pas sur quelqu'un. Bango bien te on so baké o tika la tana ba souvenir. Ce que ben ex là c'est quelque chose soit linga que bonga bozala. C'est pas ça. C'est que l'on ne repense pour na ex là. Un charmant demoiselle. Ok, bonne chance. Aime soit trouver plus mieux ailleurs. Mais et ça en est bien. Et ça en a bien sûr ex à accueillir. Na comme un saut plus puissant. Si. Na ça na vraiment ba truc que je peux dire. Na ba makambo mingi langa. Na ça une expérience wana. Na raso ex vraiment accueilli. Nzamba baksa Jesus. Après ça est bien. Na changera les sous.
Merci mingi siko koyi koloba nini mpona ba oyo ba ex bakendaka omona ex ora keye peut-être omona mosusu akomola kele mabe mosusu mpo omona atikali kolela. Oh non. Ouais, c'est mibale ya ba 14e, 15e, 16e siècle après Jésus-Christ. 21e siècle. Zwata na yo luka musala, zwata na yo robose, sora kakei. Yebseke nzamba pambola zwa, yozo changer kaka, yozo bunda kaka. Dola ne makam, pona dola na kosala nyos. Donc pona dola de force en temps. Force attend ben rero msusu ba fayo okutanaki nango, o chanson ezali ke obandaki au fait hein, n'a que comprendre. Ba conseil na pesa ba massa mingi ezaki kozwaka tante mwasi asenga ponga apesa mwasi mbongo to weza blo akala pesaka ye kabela ye selon niveau yoza nango so oza na niveau pesaki ba 50 100 fais-le so ba 20 10 fais-le ata un jour so akem so pas opambola mso ye mo ke na éviter eloko ni circonstance ni atténuante ni ça ke bokabona mais na pesa ba conseil so ex akei so bande ko pesa ete eza faute na mso akutena muto azo pesa lekio mais so ke za ke bande ko pesa e azani kaka mobulu mso za nature na e lâche le basket yoske ozwande ton concentration on cherche le travail luka musala na éviter musala ezaka CVT musala comme mingi ba entrepreneuriat yo mo créer entreprise na yo mso cabine na yo mso ni na yo on peut son cas valeur esselé mais idée c'est que les andé rip aller sans retour so to bi kotika la relation si c'est bien bon donc ex banongara to kabona poto koma ba massa po non j'ai pas ce temps là to pesa ba mbote to solo là et to pesa ba mbote ba réseaux sociaux zali to pesa bonjour to suka na bonjour ay nazana tante ay to suka na bonjour tante ko na tuna nga boni papa boni maman tu fais quoi dans la vie non à peine attend publier ba cochonnerie te na la tiki to na temi na lopanga ba publier non j'ai pas ce temps là. Non, c'est ça. Ok, merci beaucoup. Merci Mingi vraiment. Nasepeli, oui, merci. Merci Mingi vraiment. Tozoko ba toujours na ba interview na biso nzete ko tikalara na une ou deux personnes pour te clôturer vraiment. Restez toujours branchés balobi Congo Gold nde makambo. Vraiment bino ba ono bo s'abonner na Congo Gold te. Beaucoup ta bo s'abonner na Congo Gold beaucoup ça la de site po ya boina ne salamate na chaîne morote déjà mamba boye salama kaka na Congo Gold babi ba yo kande douleur. Harmonica arc-en-ciel, cette fois parfum tout en antunga. Dodon toi dit mon oncle Elingi Nzambe, Rosette Congo ma petite sœur chérie, babi moi c'est Kambiji, moi c'est Mundele, babi moi c'est Pembe à côté Rangungi nanda côté, moi c'est Pembe partout à la ratara lumière na lumière, Rosette Congo, Nicole Congo, ma maman chérie, Emi Kem na Canada vraiment na pesino ambote mingi na ebi kebino ba balandi minene pe boza ba abonner na biso ya Congo Gold Télévision ba bito tsika na deux personnes deux ou une personne pour te clôturer. Bonjour papa. Bonjour. Kombo nani? Gingombe. OK, merci mingi papa Gi. Papa Gi motuna na biso za été o pensaka nini pona ba ex na yo. Exemple lokola ex femme. Non pona ex en tout cas, ça pourrait peut-être être un conseil pour Nabao Bazana ba ex-femme. Parce que on a comme une ex-femme té, ou à sa femme n'a to boyanité. Mais je pourrais quand même avoir un conseil, il y a copé sana oyo, à une ex-femme na vie nae. Conseil zali na mutoza na ex-femme na vie nae et lokoni na ko penser pour nae. A penser bola munae. A penser que ex-femme nae peut-être n'a pas du solo hein et ko nga Gingombe boye na aki na mwasi na ngai mama ba na ngai to kabwani nae akomi ex na ngati mais azana ba na nga siko to na osenga ba na nga abo pesa ba na nga parce que alinya se retrouver sima na nga sima ba na nae alors muta bongo nga na penser pour nae que azo mwasi azo mobali o alekinga na moyen pour mobali wana tangu akoza charge na ye ya otikanga kimia mususu pe nako risquer pe na récupérer ba nanga parce que nako cha pression que moi nanga pas mususu ko beaucoup la été alors tangu comparer ngana mobali o aizui o alekinga alors ba bon nazong c'est la giba na ye voilà na otika na kimia na beaucoup la ba nanga ndenge na sengeli tout ça
Donc on a pensé que ex-femme nanga il faut nzamba pambola ya pesi mobala lekinga pour atika nga kimia azong selanga bananga. Voilà. Merci mingi. Ozana bana bon? Oui, nazana bana belé. Je n'aime pas citer bakombo na bango nyonso parce que un suspect na lebu mumsu azali. Moni azala na sengote moni pour bango pe bayokaka. Donc c'est mieux de dire que j'ai beaucoup d'enfants que je salue en tout cas. Na ko pesa timbote na Junior Konde, na ko pesa mbote na Vanessa Masuki, na pesi mbote na Léa Josel Batante, na pesi Exodi Feza Ngombe, na pesi bébé vainqueur Batante. Na pesi donc bana bazate me bele so tanga donc nombre na habité mais makoma on a presque même baba na ngapika bana nga vraiment. OK, merci beaucoup, merci vraiment. OK, merci mingi vraiment. Qu'est-ce que tu penses pour tes ex? Et à maman d'abord. Merci beaucoup. Mais OK na okito magazi ngapi na sepeli na question na yo. OK, merci beaucoup, merci toujours continuer toujours tout le monde lokola to luka moi Simonko pour te clôturer tout le femme manko pour te clôturer pour bien biso o égalité te pour mi bana mbande balobi vraiment tika catholique comme moi Simonko pour akota pe to kapé ba penser pe ya basi pe bande ko na biso basi ba penser ni pour na ba ex na bango. Merci mingi tozo continuer toujours dans interview na biso na sira ki bino bozala toujours passion bozela bomona tozo toro moninde ko moi si penza mama yo tozana donc tozo clôturer ndé na yo vraiment tozo tuna yo motuna na biso tozo ko ba toujours mbote mama mbote kombo nani kombo nanga Diane Samba. OK, merci ndeko Diane Samba. Ndeko Diane Samba o pensaka nini pona ba ex na yo? Bon pona nga ezali que bon pona ba ex mabe o ndeti ya salaki na place muso akei asala yango te soki asalaki bolamu peut-être na koloba ke na vie ya mwasi na mobali ezalaka te ke mwasi kama mtasala malamu mobali mtasala mabe mobali pete kama mtasala malamu mwasi kama mtasala mabe donc tozana mabe toza pe na bolamu soki abandaki kosala bolamu wana continue yango a améliorer yango soki abandaki kosala mabe a stopper yango po akende parce que tozokende vers la fin soki yo continue kosala mabe obando changer ti suka api donc faut luka moyen ozala bien na muto ozala na obi ke oyo na mundi tizali kosala mabe tika na tika na stopper oyo na sala siko ya malamu po ezala na ngape bien na sala venir ezate ke bamonanga lelo na mwasi oyo lebi na mwasi oyo yo mo pozo mifikama ozomona ndenge mo pe na biso basi pe ezala ndenge wana so na changer o ezape ka bien te malamu soki na mona ke kuna na zako sala mabe na bongisa po na vanda siko bien na za na libala o ezali ke na za malamu na sala bolamu moko po ezali ke bamona pe ke non na changer sous te na changer sous mobilité parce que ko changer ti wapi ti suka wapi omoni toza batu tozokola ba vie ezokende ba age ezopusana mais siko so na bina sala mabe na changer lisusu lobi susu eza kitoko te surtout eza kitoko te mwasi mukolo osala ti lelo soit pas ba parents oza ti lelo pa la bino soit mobali oza mukolo mais oza na mwasi te oza soit na bana kaka eza kitoko te faut ko zala ka malamu balobi te ke yo mobali kama tosala mabe balobi te ke yo kama mwasi tosala mabe tozala mabe tozala bolamu mais tala nanu exala examen de conscience ndenge na kendelaka mabeni oyo abandako mona pananga na stopper yango na sala ngo te pam en plus peso ozovana na vie ya couple sengaka dialogue tant bozo solo la muninga ko yebiso mabe oyo zo sala ye yo stopper yango bolamu ozo sala continuer améliorer yango donc yango ka onga ko loba. Merci mingi, merci beaucoup vraiment bon moi ba maman de balobi babi ba maman to pile bi mi bal po bino mi bal bola kel biso basi mabe o azo mabe komela o boy o kutunga boy mais boy ki quand même moi si olengeni ya lobi donc alaxi vraiment que aza moi si biso maman to rapena na mitema ya ki bo maman mitema minene monde to supporter bino to maîtriser bino malgré bo gangi mais basi balongi car vraiment d'après nga basi balongi mais bino nyonso so na so mo ke basi balongi te bino mi bal bolongi ezo na ngo pe problème te bo komaka kawana na c'est na commentaire beau commenter ndeto ko yeba nyonso tout merci mingi na ba ono subandala ndanga vraiment on dirait qu'il y a Congo Gold Télévision vraiment ngana bino na moi le quoi to kitena na prochain numéro pour na lelo to suki aba c'est parti. CGTV Tokotala CGTV Mama CGTV na papa
Michel Mayabou. Émission ya kitoko culturelle, politique, religieuse.